Bandeko, encore une fois, makambo ya JB na Sylvie Mulumba avec Koffi Olomide et comme ko mata ezo mata. Makambo ko ya bizarre uti koleka, ba uti ko yebisa ngai yango nazo partager na bino. Awa tomoni Koffi Olomide azoluka barapa approchement na JB Mpiana. Ezana makambo ebele uza koleka kuna po ba contrecarrer Werason. Tomona kitangu Koffi Olomide aza ko inviter chaque fois ba concert nenyo ameka ko inviter Werason, mais Werason azalaka toujours indisponible. Azalaka disposé te pona ko participer na ba concert ya Wera ya nani ya Koffi Olomide. Alors on a concert ya Suka, tomona ki wa ndenge wa Koffi Olomide aza ko jeter ba fleur na JB Mpiana. Or, toyebi bien que JB Mpiana na Koffi Olomide et Simba Kate. Pourquoi Simba Kate boyebi na sala déjà bémission ngo ebele na zonga na nosima et Simba Kate pourquoi ba série conflit ya JB na Koffi Olomide ezalaki JB azalaki toujours ko traiter Koffi Olomide comme étranger. Étranger wana etikala jamais ko sepelisa Koffi Olomide. Yango bomona ki comme Koffi Olomide aza malin. Ayeba ki bien que tangu JB na Wera baza na conflit, po akota na conflit direct na Werason, asa la clash na Werason, il faut aller côté à JB po azala na kamoko na JB sika banda ko sala ba confrontation. Bomona ki makamnenge leka ki kala mutu na mutu oyo azalaki pena pe mutu alandela kama kampeti lelo na ba réseaux sociaux même ba génération berceau ceux qui ont yebi histoire était au côté na ba internet na ba YouTube okomona ba vidéo eza ebele. Alors JB kanisa ki ke Koffi Olomide aza koya po ba sangana po ba kende contre Werason. Nzokande Koffi Olomide azala ye ayebi ke Wera azala mutu na depuis kala boyebi na niveau ya wenge avant ba kabwana ezalaki toujours Wera na Koffi azalaki déjà kaka vie ya Werason. Depuis malgré ba kabwana toujours JB azalaka mutu ya Papa Wemba Werason mutu ya Koffi Olomide. Sika tangu Koffi asali net bazana conflit ya musique bango na Wera asali alliance poko Wera azali ko beta Koffi côté ba spectacle côté ba sortie côté ba succès il comprend ko contrecarrer sika Werason il fallait que asala alliance na mutu ya wenge sika JB azalaki carte faible. Makambuso botali depuis kala Wera jamais tikala kolakisa relation moko ya mbangu ya clair na Koffi Olomide. Bien que bazalaka bien mais distance ezalaka. Mais JB asopa boule. A approcher JB ayaki lokola likayabu. Koyaboye nzokande Koffi il fallait ki a punir, a discipliner JB Mpiana. Yango bomona ki makambo ya Sylvie Mulumba. Wana so tozongi sima Sylvie Mulumba na tawana azalaki déjà mwasi ya nani? Mwasi ya JB après ba séparation ya Amida pona mwana ntuka esalaki ya Amida tika JB biloko ndengwana JB ngaki ami boma yango baje koko ba kopesa ye mwana mwasi wana po meka ko se maintenir po JB akoka quitter déception ya ndenge nani baboya kiye epa ya nani oyo epa ya mama Amida baboya kiye JB azalaki mutu donc andima kiteke bako boya ye musicien mais abosana kiete azali ko bimana mwana muke mwana ya 11 mwana ya 3 soki la brinette wana. Alors tangu sika Koffi Olomide na JB Mpiana basali impact Koffi Olomide azalaki pe déjà na ba relation moko ya mike na Jekoko. Mais à travers la connaissance wana Koffi Olomide comment za kamayela sakani abandi kobima na Sylvie Mulumba. Kobima JB ko kuta ke baboto da mwana mwasi ya liboso ba akimiye ya mibale Koffi aye ko boto la ye. Mais bato eloko babosa naka Sylvie Mulumba za fan moko numéro 1 ya musique ya Koffi Olomide. Mama Amida Shatir fan numéro 1 ya musique ya Koffi Olomide. Basi nyoso balekaka na maboko ya JB Mpiana bazalaka ba fan ya Koffi. Sikatango bazokutana na Koffi baza na difficulté ya koboya. Malheureusement na koloba teke makambo ya mama Amida zana Koffi nazolobela Koffi na nani na Sylvie Mulumba. Donc tango asilisi asakani na Sylvie Mulumba JB ko remarquer makambo wana yango ba clash ekota mais objectif ya JB Mpiana ko sangana na Koffi
ezalaki ko attaquer Werason parce que bangone bazalaki ba adversaire ce qu'il fallait Kofi akende ko pesa ye force nzoka nde Kofi akende kuna ko sili sa ye force ko sili sa ye pena à travers abilobela na yo bane ko loba Kofi aza étranger bozomona ndenge ba conflit ya Jibe Mpiana na Kofi Olomide ekokota conflit na bango eza pona mwasi na loba makambo me na ndimite pourquoi bato baza ko benganga na loba likambo na sita loba ki yango mama Sylvie esika azali Sylvie Mulumba so asia évoluer na vie na ye ti lelo azalaka ne pe munzemba Kofi ava azwa nani oyo Kofi ava azwa abanda ko vivre officiellement na Cindy Leker Kofi azalaki toujours akomisa keneti likangu na ye yango bomona ka batu ya Jibe ataba sali nini bazalaki Kofi alobela bango biazo alobela bango mabe Jibe bakoyela kaka mabe eza pona likambo ya Sylvie donc Kofi Olomide abebisa libala ya Jibe Mpiana tangu bolobaka nazonga nano na sote na likambo tangu botolobaka Kofi Olomide azalaki kosala moyen nyoso akota na carré ya wenge po apanza wenge bien à part mutu o batebele balobaka nani Fere mutu azalaki mutu ya liboso oui côté koyemba Fere azalaki mutu ya liboso côté koyemba mais côté systématique Jibe mutu apanza boule Jibe apanza boule avant après ko zuaye ko komisa neti mwana muke tala lelo Jibe akoma akoki jamais koloba likambo devant Kofi Olomide parce que Kofi a sambu sa na ndenge nyoso mutu ya mibale oyo Kofi aye ko rafle na wenge o azalaki vraiment na image pe ya wenge eza Fere Gola donc ce botali tant à tout moment on a lobaka ba sans esprit na wenge ezalaka Jibe na Fere Kofi a été capable de sakana na bango ya ko utiliser bango même Fere wana mona ki makambo Rosar makambo ti koloba pona Fere alobi Fere azalaka deux fois deux alobi Fere ba akende konini aleka Kofi aleka ye Rosar muto alobi na ba émission ye moko alobi makambo ya Fere Gola alors wana ezanga ite donc tangu batebele balobaka ba fan ya Fere par exemple baza ko finga nani Fali deux fois mais ya solo so botali pe na kati Fere Gola pe Kofi asakana na ye oyo asala réconciliation Kofi aza malin même idéologie asala pona Jibe Mpiana Fere après ko manquer ba respect pe ebele apo aza mwana wenge a manquer ba respect na série azaki na quartier latin Kofi Olomide comme aza stratège aebike oyo pe aza kizengi atanga te ye Fere azui stratégie kaka on dirait que po Fali aza na succès aye ko sala neti alliance na Fere po ba attaquer Fali nzokande Kofi Olomide encore une fois asali ma même jeu oyo asala ki Jibe Mpiana kokomise lokola mwana muke asala pe ba Kofi nene asala ba Fere Gola makambo ebele yango bomonaka Fere Gola zalaka incapable à koloba likambo devant Kofi mutu bomitu na mutu basala ye bolamu na epa wera mandimaka bolamu ya wera te Kofi asala ye bolamu ata moko te amema tina prison mais alobaka kaka bolamu ya Kofi parce que ayebi nini Kofi asala ye ayebi nini Kofi asala ye soki Kofi Fere komi kobeta ba conseil na poto pourquoi a initiaka toujours Kofi Olomide na makambo yango parce que ayebi Rosar ngoma soyi Rosar wana alobi makambo ebele mais bato ebele balekisi yango parce que eza Fere mais lobi soki na 8 ans na ko détailler makambo wana bandeko na ko détailler yango fort na kati nanu awa parce que appel moko eza koya il faut na leka na tambola toza na place moko okende mais une chose est vraie Kofi Olomide a su manipuler Jibe Mpiana na Fere Gola na ba génération wenge batu Kofi asakana na bango lokola Jibe Mpiana na Fere Gola bazate donc lelo Kofi azalaka toujours na impact moko ya likolo liboso ya Kofi Olomide ya liboso ya Jibe na Fere Gola donc Fere akoma on dirait soupe ya Kofi Olomide
JB mpena pe akoma soupu pardon ya Koffi Olomide na miniti bako bazo sala ba réconciliation moko boye ya JB pe koleka pona ba conseil na ya poto Koffi azalaka ndenge moko boye bandeko na ngai na koyela bino ba secret wana kala mingi te ngamutu na bino Gilmas on est toujours là mais en tout cas to bosa na teke Cindy Leker na biso azwaki trophée ya Afrima na sala ki déjà ba émission Koffi Olomide akotika la légende incontestable pe incontournable na musique ya Congo tolinga te vérité yango wana